Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bikaya côté la vérité. Ouzeyiki salou. Bonjour, bonsoir, nababone tout ya vraiment que TV de partout que bozali, nena mesana koloba na Amérique, nazi na Afrique, Océanie, Europe. Bon dia, boa tarde, bonne nuit, et ça dépendre na temps obino, bokolande la émission na bino na katia chaîne na bino ya vraiment que TV vraiment tika nzambe ya lola apambola moto nyonso oya mesana kolanda kolage ko commenter pe ko s'abonner nzambe ya lola amona bino tolobi bonzambe ezotombola pe bonzambe ezofuta po domaine oyo toyeli lisusu epa ya docteur na biso Cristiano de Jesus Abraham bisika la fois passée to utaki lisu kozala docteur oya vandi likolo ya baposo ya batu lelo tozongi lisusu wana vraiment nkolo amona bino bo continuer kolanda biso nde bo mesana kolanda bo like bo s'abonner pe bo partager sans plus tarder naso pesa mbote na mutu moko oya mesana conseil la biso ba partage Junior Malanda Mukulumpa balobi na kata États-Unis grand pays na kati ya state Junior Malanda Mukulumpa na kati ya Portland vraiment kolo amona yo amona bino nyonso sans plus tarder nazo présenter invité nanga boa tarde Dr Cristiano de Jesus. Boa tarde, muito obrigado. Ok, nazongi leo lisu docteur. Nazongi yambalo na volonté nanga te batu bazolo bebele balobi maman vérité osaki na docteur mais comme si osaki limité quelque part eza na makamususu o biso to senga ki peto yeba et pas docteur to yeba ki yango te to yoki yango pete yango na siko ba sujet o ba pesinga nazonga lisusu pour la deuxième fois. Ok, merci beaucoup docteur. Na kopesa pena temps mais micro na monoko ya docteur o se présenter yo moko bazo kaka mama vérité makese azo présenter yo moko elongi na caméra o se présenter na ba téléspectateurs nyonso bazolando partout dans le monde. Boa tarde, awa ezali ngai Dr Cristiano de Jesus Abraham, spécialiste en tricologie. Et d'abord spécialiste en costométologie. Donc, Biswawa, tout est à Poso, Mutu, na Suki. Parce que un problème, il y a Suki. Puis, il y a un problème, il y a Tampo. Il y a la utilisation, il y a des cosmétiques, il y a un peu de concentration un peu élevée. Il y a hyperpigmentation, il y a mélanome, il y a Tampo. Tu vas la traiter. Ok, merci beaucoup docteur. Toi na sujet mususu bato baute kolando la fois passée balobi oui bamoni vraiment musala en tout cas bravo nzambe amengo liso musika mais eloko moko batindi biso liso to akotuna docteur balobi bamoni bato bayaki na ba état critique na poso na bango na ba pona bango bamoni koma bato wana ba pona bango e zongi lisusu lokola ya bana mike lokola ya ba bébé siko balobi to tuna docteur est-ce que bato wana ndenge ba poso na bango ebongi ba bimi déjà ba sisi traitement ba kei na ba vie na bango mususu peta mso azaka na Angola a voyager quelque part est-ce que bakoki ko continuer car na ba crème bazali ko utiliser d'autre part ou te ko ba crème batu eza na problème te problème eza de utilisation na biso ba cheter siko balobi to tuna ba continuer kaka na ba crème baso pakola to eza na ba crème mususu après avoir ko traité bango eza na ba crème mususu bakoki ko utiliser. Oui, normalement ndeti moto yo azaki dia na tampo c'est que des nalobaki eza crème te ezali excès sous désenvolvement exagéré d'accord on appelle eza excès ya développement ya couleur na poso motu na camada superficielle ou avec na bombo ya épiderme mais ya à travers ya cellule mélanocyte j'ai ba cellule là où ils font la mélanine siko motu wana soki azaki déjà na condition wana et que résultat ils ont qui hyperpigmentation dès que les canaux analyse passer dans le traitement et qui a eu des résultats bien à coquille sous copacola
cosmétique te oyo eza ba substance très élevée. Donc c'est-à-dire que akone ozala pembe eza nango problème te. Mais pembe moko te ya forme moko boye oyo c'est ça. Donc ozala na couleur moko boye hydratation. Parce que tant que poso na ye et baby na traitement biso to sala c'est que to sala restauration pour réparer poso wana oyo botamaka likolo esalaka bambuma wana ezalaka kamada artificielle oza couche moko ezalaka te eza couche oyo ebotami likolo ya tissu subcutané oyo ebotami likolo ya épiderme ozolanda or que couche ya liboso eza épiderme siko wana emataka likolo ya épiderme siko na traitement foko olongola yango longoli yango après épiderme atikali ye moko épiderme ntango azala ye moko donc mutu akopakola mafuta oyo eza mpona hydratation ekohydrate ye mpe aozala bien. Ok, merci beaucoup, docteur Gerbon Tambi, tour du monde, na kanisa réponse ya wana Hollandi. Mais docteur, na ba crème oyo bazo utiliser ba lobi, tozo utiliser ba huile, tozo utiliser ba gel de bain, tozo utiliser ba sabonette moko, donc donc lobi annexé nde yango ezo détruire ba poso. Est-ce que koko zala na vitamine moko te ou eza ke toko utiliser kana kata ba crème na biso po wa pona biso, donc déjà koti ba virus c'est que et perdre déjà na ba vitamine. Est-ce que cause en a vitamine moko te toyi ko tiaka na ba crème na biso po et meka un peu ko vitamiser ba po na biso? Bon, normalement o etali mambo ya couleur ya mutu nde na otako loba cellule mélanocytes mais à travers un système ya protéine na kombo ya kératinocyte. OK. Kératinocyte. Ouais. Babenga ngo la système kératine système à kératinisation. OK. Sikoyo eza protéine moko boye na portugais tolobaka un contradage un taux de crescimento corneus inclusive na unhas inaderme donc yango ezali eza mingi place tokomona ngo na manzaka ya mutu pe na poso na manzaka protéine kératine asalaka manzaka mutu pe kola malamu. Ah OK, ba manzaka musu ezake lemba neti yanga isoko sokoli ka bilambe katani katani. Na poso protéine wana esalaka ke tango cycle ezosala rénovation ya ba cellule ezala toujours équilibré pe ezala na forme moko stable. Siko na suki ya mutu a protéine kératine la protéine kératine asalaka ke suki ya mutu ekola malamu donc nyonso wana eza poso ozolanda poso na suki ndenge totangi yango na tricologie pour m'acheter ça on appelle iukol kabelo donc extension mo ba kangama na donc on peut utiliser crème mais on peut sa vitamine wana tina donc ce qui est bon c'est que mutu wana aza ba problème déjà il y a kératine. OK ozala mutu wana koza ba problème il y a production il y a protéine wana eza nécessaire te azwa ba soki ba nini abakisa na mafuta ou bien na ba traitement ya ninyo yo po azwa ba vitamine be ba protéine nzoto eza bongo te mutu wana azande obligé ya koluka spécialiste asala ya analyse après akopesa indication ya ba alimentation pe ya ba kisi na ba traitement oyo eza adéquat oyo eza spécifique pona production ya ba protéine wana pe ya ba division ya ba cellule wana esalama na lolenge sengeli sikoyo bongo nde poso na ye manzaka na ye pe suki na ye eozala na ndenge moko ya malamu. Siko docteur na mono soulever point moko ya alimentation. Est-ce que l'alimentation eza na rapport nini na makambo ya poso? Oui, eza très important, eza vraiment na rapport à makasi parce que eza ba debele ba poso be ba po aleni musulimo oui. Wow. Eza ba debele ba poso bien suki et bebaka parce que aliaka ba fruit moko boye te eza bato ebele manzaka bien poso ekobeba pe parce que aliaka balégume moko boye te donc yango eza très important mutu na mutu après avoir koleka na analyse eza vraiment na ba recette français ba recette eza vraiment na ba recette oyo eza spécifique au spécialiste akoyebisa mutu yo oza na manke ya boye oza na manke ya boye il faut osalaka boye osala boye
boye kosalaka te, il faut omelaka boye boye komelaka te, mai il faut omelaka yango boye komela yango boye te, soki amelaka peut-être alcool faut omelelaka yango boye. Donc nyonso wana eza très important. Vraiment, ici, c'est la profondeur. Junior Malanda Moukoulou, Panakatia State, vraiment, et pas ya docteur Christian Nonga, Mourope Nazozo Babiloko, Moukezo Lekelanga, Koyoka ke po ya Moutezo dépendre pe na alimentaire, na régime alimentaire, na biloko ya kolia, vraiment, Zako Kamusanga pe Lekelinga, Makambo Batubele Baye Biangote. Nga moka te même nga pe na yebi yango te nga na yebi makambo etali ekolia ezake tamsu ba yebi soko eloko bolia ka te lia ke eloko boye moi légume mela lait mela ojibo ezaka soko beli osu fièvre ke ko consulter médecin tamsu pona malaria typhoïde apesi yo tamsu estomac tungisaka nga kolia madesu te mais vraiment elekeli nga ye pa docteur fongola na eloko wana ya makambo kolia po na yebite makamba ngwezaka yo muto yebi yango po c'est la première fois. C'est la première fois. Vraiment, ça pour ça la commentaire si tu écoutes na pe na ba dermatologue belé ou ba vandi ko ba nzamba poso de to mesana ko ba autrement dit nzamba lo poso. Donc c'est la première fois na yo kamakambo. Oui, et ça très important parce que nanzoto mutu et ça na ba moi ba réalité belé. Ouais, donc ezalaka na ba réalité mususu ou ezako ko sala ba parce que ezana ba manque ba biloko moko neti moko ya ba fruits ezala très important na nzoto mutu na koloba meza mutu nyonso te loba machi ya kuna asla posa koloba te pena il faut mutu toujours na analyse. Ouais, rose à carotte. Donc carotte est un fruit moko est très important. On a production il y a cellules il y a pigment comme il y a mélanine. Et ça très important. On a bon fouté belé va ça on va comme la carotte, ouais. Donc fruit voilà ils sont très important. Il est très important ba tu ba lia yango. Mais ça mutu nyonso te na ko lia yango. Parce que mutu azana ba pigment ils sont équilibrés. Pigment ils sont équilibrés. Aza na nécessité te ya koliango na bandenge moko bo exagéré mais en batu misusu bazalaka nango mukie batu wana nde baza na posa ya ko liaka yango siko il faut ba yebisa yo na journée faut liango combien na tongo ko liango combien na moi combien na pokwa combien ou bien na tongo bien pokwa donc ils ont dépendre nyonso wana et dépendant na diagnostic na consultation tant que spécialiste analysé mais docteur ça a raison si pour na régime alimentaire na biso tozomona ba biloko ebele o tozolia à des fois ezozala penza naturalité kozana ngundunda obike liaka légumes trop liango 2 fois 3 fois par jour momo na légumes wana eza basali yango na baengrais chimique baproduit chimique ekoti ebele est-ce que biloko abongo neti balégume abongo ekozalaka na protéine tozomona pe meme viande biloko ebele ekelia oyo mais ozomona babiloko yango ezokola mpenza na balolenge moko tokokota na badetail makasi te ozomona babiloko yango est-ce que ekoki korépondre par rapport à recette au bilo bosaleli moto. Oui, et dépendant vraiment et nyonso ane répondaka surtout soki mutu alandi vraiment ndenge baoyebisa ye ouais te donc ta comprendre nga te mutu alandi ne bayebisi ye okopesa moto exemple que lia légume 2 fois 3 fois par jour mais légumes en ce qu'on dit au somba le na ba wende eza ndunda baloni le lobi ekoli donc ekoli na ba produit chimique ba utiliser ngo trop na ba engrais chimique wana est-ce que loko ana peut-être ba légumes bon cause à peine à répondre par rapport à recette au sali moto ou bien faut utaka la province pour province ba vouloir trop naturel eza on va te faut utaka et uta la province parce que eza na ba susu ba place ba vandaka bazana ba difficulté ya kozwa biloko uta la province aux Hollande donc ce qui ba ebisio que faut sala bongo sala kaka ko meka note o différence aga o eza boye o
comprendre vraiment la difficulté. Ok, merci beaucoup. Pasteur Bifle, l'ami du Saint-Esprit, na kati à Paris, na kansa ozo landa yo moko zo ko ça ka likamba ta foi ta sauvé. Donc on dit mana yo moko e go biki ça. Donc yo monika legi misomba. Ko ça ba différence belé belé te. So trop de différences vraiment et ko qui peut ko diminuer moi foi na yo. Merci beaucoup docteur Tozo avancé na biso. Ba tuni biso lisusu eloko moko to ya ko pesa docteur. Mwana mobali moko 25e vieillard Joël Moutelesi na kati ya Paris alobi mama vérité nga so na kati mandefu na ngai bambuma ebima nga trop est-ce que wana eza gilette bamusu balobi tondeuse eza mabe ou bien wana pezo dépendre ka na ndenge explication docteur utopesa biso ezo dépendre pe terme susu na régime alimentaire. Bon ndeti pour un problème naie bambuma oui bimagaye bambuma ezalaka na ba forme belé na acné ezala bambuma monsieur ezala mwe bimi pour na irritation moko boyele taki siko seza comme bambuma ya acné wana ezala bambuma moko bimaka mais na kati okomona mwa nini bleu mwa jaune na kati ouais donc so eza ya bongo c'est que faut aluka spécialiste moi analyser oui ça y va qui si on a comme là mais à part ça il faut un peu pour éviter ba matériel à la public c'est ça donc mutu normalement faut avoir un petit dire aux ala un peu na ba accessoire ya yemo aux ala personnel soit qui peut-être na ba endroit logo là ba balia ça va beleza au memi ya yemo visage na pe moko ya ba raison ya ko éviter babiloko mosusu donc parce que beti oyo natangi wana ezaka contagieuse donc ekozwa mutu ezwi donc c'est ça. Ok, merci beaucoup docteur makambo on a moni oyebe ebele makasi docteur bandeko mosusu balobi problème ya mapata na moto bazobota bapelkile na mutu omona jeune fille kitoko me na se ya piruka na ye na se ya perike mutu ne mpenza eza ya kobeba me baraison bango bapousse balobi ya mutu na nge ezalaki bien salon mo nakotaki de coiffure nde basisi kodefrise nga suki peut-être eza batoile ya wana baesui wana bapangusa biso na mutu ta mosusu ezalaki na mutu moko azalaki na mwa baepidémie ezwi ngai me bamosusu balobi te eza mpe elanga mpe bebisa mutu ebimisa bapelkile docteur côté na yo kuna okomona mondeni bon ndeti mpona bato balata baloto bakache bablo ebelebele surtout bao badefrisaka suki fo bayebaka nanu ke suki badefrisaka yango 4 fois te na année moko suki badefrisaka yango 2 fois ou bien 3 fois suka wana nani nane moko nane moko suki odefrisa aba vision ozoyoka 3 fois suka ya mwana parce que selon cycle ya crescimento folliculaire ceux qui sont accolis na phase anage na expliquer tout wana ils aura 3 mois accolis anage na après on est na phase catagène alors susu moi ba semaine après on est na phase suka télogène sur face la susu reproduction azonga sur la phase anage na sur suki poisonga bongo et aux susu moi temps si vous moto azo défriser suki pendant après 1 mois ou bien 2 mois défriser suki alors ça n'a pas problème pour na suki na kati na suki na quoi chevelu et dans follicule du bouchou simba suki qui cache au fil du calme dans la kati nango toza na ba toza na ba pâte la dermique si vous ma glande sébacée, ma glande sébacée, ce qui joue un peu d'altération causée à travers produits chimiques des frisanges et qui peut couper sa sécrétion. Si la glande sébacée, normalement, il y a ça mafuta na suki ya mutu aux abenan na brillo moko ya bien ce soit baby à coco mal le contraire on est de mafuta abana opeso ba cache pas ba biloko wana suki yango mpe mona ekauka ezobima poussière ezoningana na mopepe ouais ba dermatite c'est boreika ba malade ebele ba psoriasis ba poussière ebele na mutu ouais donc yaka mingi na bato yo la majorité ba défisa la mingi ba oyo batiaka
teinture ya noir bien ya couleur to nini oyo mingi pe na ba oyo bakangaka basuki ekangaka cuir chevelu makasi mopepe ezokota suki oyo bakangi yo ezoswa me yo lingaka bongo mpe obima kitoko eza moko ya baraison oyo ezoprovoke bamaladi wana ya mabe wana parce que ntango bakangi yango mingi babendi yango babenga yango nalinga la mwa nini oyo babenga yango circulation sanguine ya provision ya côté wana soki akangami à travers batransa ndenge bakangaka bongo ekreaka gelo ekokauza glace na région wana siko circulation yango ekomaka mpe malembe wana osuki ezoswa meyo ntango basécrétion obeba parti wana kaka ebalobi miselo bamaladi wana omona bapoussière wana moko ya bato susu oyo bavandaka temps ebele na perike perike ezanga mabe te oui mais kovanda nango temps ebele otie col 1 mois 2 mois ovanda nango kaka bato wana baza moko ya bato fo bazwa problème wana sikoyo mpona koevite yango il faut kodefrisaka suki peut-être 3 fois na ne oyo mosusu faut kosokolaka suki 2 fois par semaine tokoka 2 fois par semaine donc soko sokoli lundi il faut sokola entre jeudi ozolanda donc 2 fois par semaine faut sokola suki bana basi te à part wana soko oza baproblème déjà ya biloko wana oyo touti otanga wana faut luka trichologiste ou bien dermatologiste moko aza pene aopesa yo après avoir koanalyse yo na consultation ya tricoscopie aolakisa ngo baproduit oyo eza spécifique oyo yo fo sokolelaka yango 2 fois par semaine eza te kaka fo sokolaka 2 fois par semaine yo wana kaka savon mokanga bien nini oyo obandi osokola te osokola yango 2 fois par semaine mais eza na baproduit oyo il faut sokola yango 2 fois par semaine mpo oyeba yango il faut luka spécialiste et tricologie ou bien et dermatologie et wana mutu adominaka baoyo etali dermocosmétologie akopesa yo indication biloko fosalela yango donc ndenge moko siko merci beaucoup docteur na biso toke malamu toke na biso presque na fin eza bien aluka dermatologue moko aza pembeni siko azala mpe di domaine ayeba ngo mpe nde yo oyebi yango bongo so akekutana mpe na moto ayebi yango te vraiment nkokoso nalobaka ngo na portugais a importance ya tricologie ou da dermatologie si attribue a um especialista bem formado no qual fazem diariamente uso desta prática ou conhecimentos. Então, o que especialista moko e a tricologia e a dermatologia. Na lobite ba bon, dangi ba o musute. Non. Então, o que especialista e a dermatologia e a tricologia. Pour un problème aux anamo, surtout il y a suki. Ndimite mutu na soka bimi. À continuer kozala na même problème mais soki oke koluka au somba yo oke koluka nanu te oyeba so elongi ezokosi mais yo oke koluka au somba obiso difficilement totekaka tozwa toanalyse yo totali eza boye bon recette yango makende so bawe non docteur biso te loba ngai na kosala recette mpo nga si basalelanga solution diambe nakenda mpe basali baanalyse tout qui nous perdre vitamine zwa diambe basangiselanga so na biloko nini wana so nalongoli nini omeshe na tie na motu me suki nanga mopepe kendaka bato nyonso ata moto aokanga suki akama donc my love Emilia la fille de sa mère ayebi donc so nalongoli même peruka suki mopepe oui neti biloko wana nyonso batraitement wana otangi ya bacannabis batraitement wana tout eza bien mais eza na motu nyonso te fo asalela yango sikoyo avant mpe kosalela yango wana eza kaka finissage eza kaka eloko ya kosisela obanda na nini eza na bacartelisation eza na bacustomisation eza na babiloko ebele oyo motu fo asala avant akoma nano na eloko wana sikoyo yo zwi kaka yango obandi opakola or que la majorité ya bavitamine wana ezalaka na bagourdure ebele so ntango ozo aplike yango na quick cheveling no col cabeludo no col cabeludo existe un tubo toza na tube qui chama-se follicule capillaire ou abinga ko ba follicule sikoyo tubo wana
excès ya ko charge yango babiloko eza kilo akoki pe ko se désactiver. Oh là là. Siko soki ekomi désactivado place wana nde ba sécrétion na ba particulage zigouage o eza na kati et oza na difficulté ya ko fonctionner ndenge sengeli parce que ceux qui vont pepeleki et kotate ceux qui maïleki et okotate so yango eza na kati et kopo causer mutu ba stress ba kanda ba mitupa sebele ba problème belé et cause a fait causer à travers désactivation ya follicule pilose ozolanda siko mutu a commis déjà na ba mamba bongo normalement il faut luka bala moko espèce donc ko luka kutu o sala nité luka pas bon spécialiste. Luka beta même l'internet ou bien tuna kene na clinique ou bien un privé Luka passe là au diagnostic on est bisa on a un appareil tricoscopie c'est pas ça mon quick chevelu mutu no na kati mon ordinateur et la chine ngeza tala ezabu biso to ala appareil yango non yo mo moni oui c'est ça. OK tuna yo na kati ezabu boye ko sala raté pour se resali au moins au même boye siko yo il faut ça la boye faut ça donc ba te belé ba problème pour na causa na koyeba ba tempo causa na koyeba donc ba cache pas ba mabandi ba lo belé ezaka manque ya koyeba siko tellement pe ba tutu ba yeba na bandenge na bango mais ba yebité ozolanda donc mutu mususa mekelo ko simbie a tini pe mutu sala ngo ça on va la mega qui on maki na sansa na boye après ça on appelle yo pe sala ngo OK yazaye yozayo ozolanda ils ont battu misusu ba folie que pilose zara au fond mama misusu zara au kanga mamikie donc muta bongo a osala jamais cosmétique mo eza douloureuse jamais a osala o eza léger siko yo ozalaki na folie que pilose o ezalaki pe ya kofungama siko osalela ke mo simbaki mo tindi pe moninga sala ya saleli menga simbite après lo bia oloba na salela ngo esimba te za mabe kolete za mabete oui yonde esengela ki to salela ngo yonde mo lo be na mafuta ba mafuta na nyonso ndenge bimaka ebimaka te po bibisa mutu eza mafuta mususu etelisaka mais mutu akopakola ngo fazala mutu yo penza za na ba mélanosite belé mutu mususu o aza na ba mélanosite mukie akopakola ngo te mutu mususu poso na ye camada superficielle tissu subcutané na adipose tissu subcutané et adipose eza na ba différence moko boye siko mutu ana fa pakola mafuta moko boye oyo ekozana capacité ya ko sala reproduction rapide ya kératinisation pour système ya kératinocyte ezala équilibré sikoyo mutu wana soka paroli peut-être mafuta oyo ekosala division ya forme mo exagérée arozwa c'est un arozwa tali mafuta ya siliki oyo pena batu baro parola ngo suite ezobebisa batu non ezobebisa yom de ça là sans le savoir. OK, merci beaucoup. Namoni pas docteur bozo so ba conseil be na ba docteur msusu ko yebisa yo pas polémique donc linga polémique te na lobika na ba docteur msusu ko yebiso te ayaye moko awa bongo nga moko na consulter après avoir consultation traitement de la repesa ye conseil ndenge nini akoko tambola to te ko lobango awa la fois passée ezali kambuka ya ko changer ba crème. On a outaki na crème moko seda ma centime ya fiska songo na Istanbul na Turquie et simbinga te ete na kontina na crème mo balaki singa ya Christophe Cross la fille de sa mère o wana peso esimbite na kontina na crème moko boye babi wana pena ya mibali ba destin bala bimisa ba paquet ko ba crème ngo aba Vision TV o esimbi na ngo peka te na crème moko boye ya Tete Thérèse la maman de princesse Vanny na Berlin wana pena ko esa pena ya Berlin pena maman la princesse Vanny balobi wana esimba on a pas simbité donc et ça problème bino mo boyo ki pe bozo landa a vraiment tous la atteint tout biso mo to détruit ba pona biso docteur le beza problème ba crème ba touté et ça problème a crème to somba te utilisation na biso ndé to tanga rappel notice to lo ba ki on la fois passée ça crème monsieur ça ko utiliser on a butu mais yo tina moyo so tambola na température mboka na biso climat na biso zaka opako liango mais sans protecteur solaire vraiment vraiment protecteur solaire ça na pour protéger mon malgré o tambola la moyi et salo ba mabete
Ok. Donc nyonso wana biso tellement toyeba trop tellement toza soki ba pomba na poso yango mpe ezokoze biso ba problème ebele tokomi na biso na suka totikali na question moko epa docteur. Docteur question nazopose yo nga moko deja natali yo na seki bato batuni yango mingi balobi me docteur batalaki babi me docteur aza bongo eske biso mpe tokokokoma bongo mais ndenge ni docteur ye eske batraitement nango mpe kuna mpe pa docteur mpe ezali traitement ngo balobi ya nini eloko yango batuni nga natuna nini balobi mbebo lèvre vraiment na seki magie aruna na seki blessing na seki balobi eza likambo ya mbebo balobi docteur mbebo no bazomona ngo rose vandaka trop na Europe malili ya Europe ya malili Amérique toza na biso kaka na Afrique chaque nde etomisana balobi mususu alobi mais docteur mbebo nazosalela ngo nini nga na tondisa ba dentifrice na kopakola na nde tomisana koloba pepsoda na pakola na mbebo mususu baloba vandisaka munoko boye chaque tongo na whisky okomona mbebo eketetu kado basala ba mécanisme nyonso balobi ba mbebo na bango ezobonga te musuku de koma lokwa pota lokwa mta malade suko bamoni ya docteur babi docteur na tuna yo na eske moi ba beleza wana pe ya kopeleza mbebo lokola yo awa pe traitement wana ezali oui ezali eza na ba forme ebele bato baotelisa mbebo eza na microagriamento otelisa mbebo eza forme moko ya koaplike mwa batonga eza ba forme mosusu ya micropigmentation eza ya kobakisa bapigment na mbebo eteli so eza na forme oyo nga nasalelaka nabenga yango hydratation labiale naturale donc eza forme moko boye naturelle omoni ntango mpe babotamaka so osimi mbebo na ye omona yango lise eza mpena lise soko akomi komela omona mwa bamiliki ezokangama jour mpo obanda kolia omona c'est ça sikoyo biloko nyonso oyo moto akonsomaka pendant temps wana ti akóma na baage oyo toza nango lelo moto moko te asalaka hydratation ya mbebo basalaka hydratation ya dent ya minu mose minu mais bahydrataka mbebo te siko imagine obrosa minu te bandobotama ntina age oyo olingi ozala nini olingi ozala bacouche bakamada à travers l'alimentation yo lia bakamada ngi ezala ebele na monoko na yo nde moko mpe na mbebo bacouche oyo eza koza à travers l'alimentation oyo moto leka nango nde ekangaka sikoyo batraitement na biso eza kaka apenage mpo elongola yo bacouche wana bacouche wana soki elongwe yango moko mpe ekopesa pigment na mbebo na yo ali mbebo na echange sikoyo eza na bacondition okomelaka nini oyo te oyo bamelaka wana bisina milingi ebelebele babe yango shisha okomelaka shisha te cigarette okomelaka yango te babiloko ebelebele oyo bamelaka wana banini wana otangaki bakanabis moto akomela yango te okotiaka te whisky otiango awa okosala yango te okomelaka mpe mingi ba 20 te fozaka moto momelaka yango ya mai omelaka mai wana pendant traitement même après le traitement donc fozaka moto momelaka yango ya mai na bagazoza esili nango si à part ça il faut lisusu ozala na petit soki olie chaque fois ozwaka guarda na papier opamusi soki opamusi otali omona mpena wi biloko mpena naliaki ekangamaki elongwi sikoyo bongo à chaque fois yo kolia il faut opamusaka mpena opamusi otali boye mpena sava soki otiki yango yango mpe bando kokola okosala yango 2 fois par semaine ezwaka temps ebele te 3 jours déjà échangeaka ata mbebo eza mwindu ndenge nini échangeaka c'est ça mais condition kaka ke babiloko wana okomela yango te bisusu basalaka ya bapepsodan omona azwi mpena baproduit mpena oyo ya défrisage surtout ba TCB autrement dit Zazu TCB ozomiboma ozotala biloko wana nyonso ozomiboma olingi vino te po biloko ozotia wana ezokota yo mabe donc ekocréele baproblème ebele na santé
poso ya nzoto ya moto eza organe oyo eleki baorgane nyonso na monene. Donc maladi oyo ekozwa yo awa eza mpe capable ya kosala prolifération na condition métastique et affecta mpe nzoto mobimba. Yango oyokaka moki soki azwi cancer selon oncologie, soki azwi cancer comme carcinome à base cellulaire ou spinocellulaire, ceux qui va traiter en côté et qui peut créer conditions métastiques et que ça appelle métastase et tamboline zoto mobimba. Mais outika na mbebo. Et outika na mbebo et ko utape na mu awa donc c'est ça. Ya mwana faut batuba mikebisala vraiment na o etali mambo ya poso. Basala ngo aventurité pour cancer wana na tangi wana ba base cellulaire spinocellulaire ba carcinome ba melanoma il est très dangereux. Ils ont un cancer moko mabe makasi o eza mabe pene bomaka eza melanoma wana ko makati interne wana pene eza tumeur maligne eza tumeur moko malin etambolaka à travers système lymphatique et bomaka soko jiango soko za mbongo ebele te okufi parce que chaque mouvement yango esalaka ya métastase il faut basala une opération. Ok, docteur, bon ben biso ba secret mususu vraiment kozala na docteur tellement nazo yeba mingi nazo ba sa connaissance likola connaissance ezo salanga chair de poule Kin America TV. Kin America TV Girbon Tsambi tour du monde yo moko yoki aya papa Girbon Tsambi tour du monde ba bazo ba kakao. Yo moko yoki vraiment merci beaucoup to komi na biso na suka to tikalika na question moko to zonga penza na introduction na biso question wana nde yango bato bazozela vraiment sans plus tarder na kokobosa na bango te Magie Aruna vraiment babote bele 25e vieillard Joël Mitelezi na kati ya Paris babote bele papa JP Pembele na kati ya Wampu mercado ne tombera jamais JP Pembele babote bele vraiment gloire tamuzi tam tam donc veut dire que babazo beta mbunda tam beta mbunda tam tam donc merci beaucoup tam ya Aba Vision TV Aba Vision vraiment babote belé na Istanbul Evembo Petit balobi Paris et tout ça naza pas docteur Cristiano naza awa yondo tinda inga pelu susu président Fata le disciple de Jésus na kati ya Paris ya papa Basaoula père double papa na Belleville ya papa Basaoula bolamu eleke bele mabenza baboya to alinga ya papa Basaoula lombedie évangile Basaoula base docteur nazongelio to komi na biso presque na suka donc aussi saka liso na biso na docteur boso balancer les biso ka ba image bo salela ngango lokola générique kuna na régie et pa ya Aba Vision boko balancer les biso ba image ya musala au docteur azosala awa docteur tozongi penza na question na biso na likambo to ila ki la fois passée ba maman ba papa bazoya awa pona poso ndenge to misana ko ba fona compréhension ya motu nyonso ça partout à comprendre biso cancer to beba ki ba poso bazwa ki ba virus na pona bango to mono so traiter bango vraiment ça va siko balobi traitement wana ezosala combien de temps puis ça moto mususu asombi biye na ya sengi nzela na musala za na Amérique za na Europe tam asombi biye pendant 2 semaines azui moi congé asengi na musala pendant 2 semaines balobi na tuna yo traitement ezoswa combien de temps pour muta rétablir état normal. Bon, traitement au péné dépendant. Premièrement, na petite terre au tinda va produire les bandes. Tinda mutu des bâtiments tinda va message toi pour ça to yeba au tinda la bibliothèque. Na tinda monsieur de tinda va produire les bandes. Ouais, traitement c'est vraiment mutu a bon ça fait la temps na mais dépendant. Ouais, donc ils a rappelé na temps côté na kolo bagaya yo 3 jours ici, il y a yo 4 jours ils aura temps et belité. Mais c'est ma peine mutu sera yé aye bana le premièrement na yepona yeba o ngala za na mo o ngala okanisa te mais o ngala za na mo na yena na yeba ngo après na koyoka o yeba ko balanga ni na sala et zora ba yina nete et zora pe ba plus de 6 mois te pe ba 6 mois te mais eza kana tambo bo ezora vraiment ce ko komi de bien OK na yo o bano yaka ba contrôle donc et dépendant mutu musu ko zoye tamu qui est abiki mutu mususu
selon ya no kanisa mais loka muke tant que tala boy nzoka makambo mingi profondeur na oza nde boy Jésus peut tant ebele les mission ma ka muke ya kaka mais tant que tala boy tala boy ezara mais kota tina ikoder monsieur ezara mais ekota tambole comment d'être na lokolo yemo mona odea donc ya kanisa mutu mususu ezelo ngobimba tant que tala non eza facile pour na longola ngo une semaine deuxième semaine aza bien mais longi mobimba mususu kana kwe awa bezinda c'est-à-dire que tant atombwami to mona pena ba vaso sanguine ba vaso sanguine et tombwami et sali ba verre na kati donc Jésus est temps ebelé sur le traitement nango na web c'était que ça le 3 jours donc ça que diagnostic ndelo bana biso na ye na ngana ye que non et ça la boye il faut la nango pendant temps boye so respecter yango mon appel ça va merci na ba téléspectateurs ba téléspectatrices sinon c'est ça partout dans le monde donc ta to komina suka liloba ya suka yokozani pona lelo liloba suka pona lelo na bato nyos bazolanda yo bon pour la bato bazolanda ngai liloba suka ezaka ke to batela ba santé la biso to batela ba vie na biso to mikebisa na bilanda landa yoka yoka soki oza na problème peut-être ya suki bandio na no avant vous allez précéder ya resomba bisomba somba luka dermatologiste ou bien tricologiste pour mon tricologiste il faut yo okende na ba centre na ba clinique OK na ba clinique otuni est-ce que na kokutana mutu boy ou bien lelo réseaux sociaux ba YouTube eza ba facilité oyo ke batu bakoki bakoki komona ba spécialiste oluki o aza peni na yo ezaka te non spécialiste o aza peni na yo oluki ekozala bien makasi ke yo moko na ndenge na yo non na mekana no boye na monima ya moto boye bamafuta pe fosa po eza bato misusu babilongi ezika bango kaka mpona kozanga koyeba ntango ebandi ye avant ameki boye asutuka ekomobisi na banduta sali na boye epesi na baproblème ebeye na santé donc il faut tomibatela mpe tobatela bato misusu vraiment merci beaucoup lelo tolobisi docteur bela azalaki obligé aloba penza aloba ebele po yambala nsima badocteur azalaki koloba baterme ebelebele mosusu tocomprendre te mama vérité mais lelo mpena docteur fongwami penza bino nyonso boolanda ye bocomprendre conseil ya docteur eza bomibatela te tomibatela po lobi ekomela biso trop tard te tomibatela vraiment nzambe ya lola apambola bino balobi awa bonzambe ezofuta pe ezotombola 100% bonzambe mama 100% bonzambe aza awe pa docteur po docteur pe aza chrétien musala oyo ezaka pe mpona chrétien te kozala chrétien te eza mpona bana nzambe nyonso bikelamu nyonso ya nzambe bokoloba o mama vérité alobaki docteur aza chrétien seki biso ya musulman toya te biso bacatholique bajehova to non biso tu toza bana tata bo moko bana mama bo moko ekolo parti eloba mobutu cc kokukungwendo tika nzambe ya lola apambola bino numero ya docteur yango wana eza affiché na se soki obengi okozwa ye moko docteur ayambaka na heure nyonso obengi na 0 heure 1 heure 2 heures ayambaka na temps nyonso par rapport à différence ya ba heure na biso na Amérique na biso toza na heure moko te Europe heure moko pe tokoma na différence ya 1 heure Brésil pe Amérique na biso pe tozala na différence ya heure États-Unis nyonso wana donc heure nyonso yo kobenga docteur akoyamba des fois yo kuno za 9 heures biso koto tokomi 21 akoyamba yo 0 heure biso okomi 6 heures akoyamba yo tika nzambe ya lola apambola bino tokutani mbala sima